congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Merci Kande na bisara binote ya grosse moulina ya kangi ba faire ango avant ba leki fo ba singa nganzela ke ba so ba singa te ba lekate ba bi grosse moulina koloro ke na bino na système a watis deto lelo vont m'inviter na ngeza honorable Lobeso mingi ndeto ko beta ne masolo na ebité na zo pesa ye micro. Félicitations d'abord honorable na kata fumba no o ekati partout na ba stade o kende to kata be fumba ko leka bo ko kata fumba. Félicitations Lobeso honorable asali musala na bien preuve ne biso sotoro kata fumba meto ko comprendre te a mikolo yo babi honorable Siliki na ebité honorable toujours aza mieux placé pour na ko pesa la poka ndena lo ba question za yanga mingi ba réponse za ya ba invité on na ko yamba donc to ko beta masolo et ko sala vraiment vrai bien na zongi vraiment na invité na ngaka ndenge za to beta masolo honorable félicitations encore na musala no sali bien kata fumba kati mais to ko comprendre te o zongi na TV na kanda nini ko leka Lobeso zongi na TV na kanda Lobeni kata fumba ekangi mais Lobeso zongi toujours na TV en force en plus na kanda na ebité yo toujours mieux placé pour na ko éclaircir ba tuto ba aura confiance sur Hollande mission na biso na Congo France. Ouais la paix na ba tumbo te na signe respect partout dans le monde. Na mona les parents français Gilles Dikando Noisy les sec na mona Peter Duabanza messieurs les français. Na mona Popis Sungu na Lausanne. Alubo Star Kalambai. Yannick Ayenga. Ils ont un candidat. Ils ont un mouké. Somme ta tout le follow bat. Somme ta tout le solo bité c'est goza ou un miwe. Ils ont apprendre. C'est na sou miwe na yo karaté na yo kolobate na za baba na yo kolobate na yo kate. Moi je suis pas sou miwe. Somme na yo kim ta tout le ngai. Aloba ki ngape fona ya na lobati. Na yo silikate na yo lobelande batunde. Faut pas respecter Batou. Tout ça respecter Batou te toi no ke no rande yo lingi. Pourtant to ke no ndengo lingi yo ndem to lembo katana. Soni ndem te sala oge no mukolo mo akwei. Mukola leli. C'est ça. Merci beaucoup Nani collègue na yo. Na ebité bo biso vraiment to kota pa na source ba information na source collègue na yo jantamisi na ebité so ko contredire nga collègue na vraiment jantamisi mikolo akoleka akoloba ba n'importe quoi sur yo mais na ebité yo toujours aux mieux placé pour na repéser la ba fan tout bazela kayo babi grosse mouli yambela biso ya lobe honorable wa seli biso musala malam o biso tout au kati fumbwa abete la biso lisolo nini ekoleka to ko comprendre to ko tala koto ba ko finga ekoto ba ko finge mais yambela biso na ebo beta masolo ye vraiment za mieux placé pour na ko éclaircir ba tunyo so poto bini kata fumbwe kati et kangiti lelo to ko ndeko bina ona ba stade wapi to zo KTB fumbwa na bana ba ko bote maleo ba ko kata fumba to ko yeba te na zongi su encore na question nga na ebité so nie ko passer mais collègue na moko za na ngambu kuna jantamisi grosse mulinga atengeli bino kombo jantamisi aboyi Lobeso na ebité so ko contredire ngai aboyi ngai te yana panza aboyi ngai beta orchestre mona aboyi ngai ta aboyi ngai te aboyi evre aboyi ngai ta ya aboyi ngai to niveau monté abe bien te abe dia que non ngai to niveau monté to da pe niveau monté donc soit ya le kinenga to niveau monté lo bien pour makambo nga na sala ya sala ngoti mais buso ba ya salinga pona sala ngo za jemuke so ba valeur nga sala ya po sala ngo sala ngoti aboyi ngai ta aboyi evre so tanga aboyi evre zo boya nga indirectement aboyi na ba kolo orchestre aboyi ba tutu. Musique va boire ça résulte hein. Musique va boire ça résulte oh ça l'émission va nos boya confrères notre concert nos membres. Ça n'existe plus. Et là qui m'a moi kala attend ba guerre là qui wenge BCB na wenge maison mère muta BCB ja ko kota maison mère te muta maison mère ko ta mara moi les si là 20 na bugan loboko jibem pianaya. Nous avons eu l'accident mortel. Le président se fracturait les bras. La première personne qui s'était présentée, c'était Papa Chéri. Tout ça, l'événement 2015. Invité à l'Ibosso avec Papa Chéri. Si vous avez un animateur, un orchestre, un mounenepé, vous respectez yo. Au bois, vous avez un bien. Tout ça, vous côté parce que vous avez qui disquette. Si vous avez qui disquette, vous avez un pouvoir d'écoute. Vous avez un salaire. Mais comment se vous avez un plan à marcher? Vous avez un ignorant. Donc il y a plein de marché nga yo kangate so ba yo kinga na bike no kata fumbwa ba otune webite kata fumbwa ebeta oh
wana biloko wana babilo wana nayebi yango te yebeta wapi babili boyebi lobeso te nayebi ete ana niveau nanga te omona sikoyo okenga nayebi ye ana niveau nayebi ye abinisa mboko bato kosimbana banini il est devenu irresponsable à la télé. Donc cette personne comme ça on va la corriger. Vous comprenez? Tu corriger vraiment salé, tu corriger vraiment bien. Tu corriger vraiment qui te parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux qu'on te respecte, vous vous respectez avant que les petits viennent vous respecter. So ça mutumo ça là-bas amike ba jeba no sakano peko. So ça mutumo po ça là-bas amike ba jeta mo là-bas amike ba notre grand là, il ne s'amuse pas avec nous hein. Il ne fait pas de blagues avec nous. Vous comprenez? Si go yo o banda mabe, nous logo anet animateur en autotanga. Parce que moi je ne peux jamais citer son nom. Animateur autotanga va ba ebi wana. Aro sola nengo tena age na ye. Oui, na aro sola bongo te. Ebite que sozo boya est vraiment ya maison mais ozo boya le roi de la forêt. Sota li kata fumba ko mate kata fumba lo beso te ba ko kata fumba wera son. Donc nenga boya kata fumba boya wera. Et ça ba ki impolitesse, yon ba combattre ba na raison nde ba boya ba misa ba ke na poto. Ba comportement est bien te comment na ko ina pi oje. Comment ko finga Tony Koko. Comment ko finga tam susu magali sisi. Au moins on te que non eza ba anti valeur mo ba na besoin na ngote ba délinquance eza na kata muziki. Ba délinquance eza na kata plus musique ya Congo kaka. Soki na Congo amaka moni ala na ngote. Et ala ngo do ba guerre les guerres ça doit être loyal. Mais so la guerre est comme ba déloyalement ka koboya. Aboy non le roi de la forêt, abisu ko lobao, oyi mukoto ke no beta makambo ya événement 2015. Président Ranson, oyi makambo lobelenga, alobelanga makambo bien. Nga sko na temi na chaka oui président. Oui président. Yo kasi président Ranson lobelagini. Ba pakola ke manteka o koto ba pakoli manteka koto ba pakoli mwamba na 4 ba tia avocat. Ba lobelene ya masana bango. Amuninga na bango. Ba lobeleni. Oh, on a sali 17 ans. Oh, Lugaba peut se poster dans l'orchestre. Mais il ne faut pas tutoyer les gens. Il y a que non. Il y a le bête. Tout le monde y a animateur moko. Ça, il y a posé une question sur l'orchestre, mon animateur moko. Ça, la bonne côté. Ok, donc on continue vraiment comme ça, vraiment bien habiter dans zone na question yo tuninga ngape na zo tunu yo poser répondre. Na habiter le bosso en dehors ya wenge musique à maison mère. Ba groupe ezebele. Ana longo na groupe papa chéri mais na kenanga et pas na groupe nani na animateur opa uti ko bwaka mikolo ekangi animateur na biso brigade Sarbati mikolo opa bwaka lo na mo boye po ekangi na habiter so yo poko contredire côté wana. Yo le bara brigade ta batu nyonso babwaki babilo na bango. On attend parce que ça animateur, et on attend. Yo tanga pas animateur hein. Ah, otana na nenga animateur hein. Ah, yebona na boya. Ah makasi. Ala makasi na orchestre na uta kuna na quartier latin. Alongwe quartier latin a maison mère brigade alega makasi. Brigade alongwe maison mère a autre lelo servi batu awa. Ara makasi. Vous comprenez? Il y a pas force à artiste. Vous comprenez? Il y a pas force à artiste. Yo si autant on est dans l'orchestre batu. Dans le long l'orchestre au longate. Yo boya batu. Obi ke aboyi batu nyonso. Aboyi na ba bil, aboyi na ba sele o. O surtout batu ba sala ba orchestre wana. Ah, na l'équipe bango. Mais obo sana ke ya longwa wenge BCB ba kenda na sha ingenge. Ngana ngena kuta ba présent Sony ba senga mbongo instrument. Alongwa BCBG. Alongwa obi ka déconner na niveau moko na âge na na valeur na ye. Bon, il y a le but que toi niveau monté bon ngandimi ke ya lekinga. Comment les kinga do kipe makamba muto dans Sénat. Il y a le président de la République Hollandela président de la République Hollandela te président de la République Hollandela chef du personnel soit il y a Onatra. Au monde tant ba mona presque ça n'a rien à voir. Président de la République Hollandela tam sous bourgmestre. Au monde so ya do yesko dans le président. Ngasko na c'est comment Hollandela makamnanga. Comment ko nier œuvre ya wenge musique à maison mère na âge na ye. Ngana ko nier biloko mbia BCB je manquer papa chéri parce que la dernière oreille c'est lui-même. Ceux ont manqué biloko cela veut dire que non yo la que non ton oreille est plus avancée que la sienne. Yo la sayone mutana maela ndule olega viana. Yo la sayone mutana maela ndule olega weranson.
En plus so ba pe mukola ken ba pakola ko manteka na mwamba 4 ba avocat ba ke no ya masana bango. Ah, a déconner donc y en a bien boye na okuta nae. Parce que dans les grands TV, on a comment la TV na comme la mutu je ne le fais pas pour léser les gens. Na on sala pour la valeur na ngai. Mutu mo ta rolinga yo ka sake mutu da licence benga ke gradué. Non non. To mutu aza licence benga yo diplômé, automboke là ba no tie malade toi. On comprend ngas ko na ki zengité na la satrina na ki zengité. Na ki zengité, bosko songa na sala ngo so ba tout pourquoi. O mo lipe ka makasa sala. Ayo sala ngo pe, on comprend. Siko yesko to kuta nae. Tokuta nae akokoma makamunyo soto alobaga na papier akomango suna tableau en plus baotela nga micro mo na gauche micro mo na droite ya zui micro mo nga na zui micro mo to ndo boaka ba cri to boaka ba cri non to boaka na ba wengete to boaka ba cri sur place to luki ba jiri bazana to luki ba fe na so ba dudu kibinda ba vandi na to luki ba bill po ya da biliste en école a bill ba boaka lo ba bill a biliste ba ta belé on point to luki ba seleo to luki ba brigade to luki ba na msuso nani msuso na komo nani toluki ba juna na sina tange toluki ba jesak chimpo nyamuragira ba vandi wana toluki ba nani msuso ya kitira nani Eclipse mososo yo fo ba ekutu to vandi wana ba jiri bata boka cri moko deux fois au poli boka cri moko elongi na ko kaine elonga liboso au poli. Soto si comme attendu kokoma. Il y a singa zo sujet comme par exemple la commission électorale nationale indépendante. Nga bela sinabi comme l'homme qui a mis l'ordre en coco, soyons sérieux. Okomo na ngo mamanzaka ba lamba pondu balambi pondé beli bazuna ntuka balambi na ntuka akokoka kokoma yango te. Mais pourquoi insulter les gens à la télé? C'est la diffamation des mœurs. Tu vois? Les gens n'ont pas besoin, les Congos d'aujourd'hui n'ont pas besoin de ça, ce sont des antivaleurs. Comme on a kanda de moment luka ke ala mkana tonga mona ke mboka ife bonga ba fa na TV mutu mo bo ya boule ya l'équipe ba nomela ba plan ye ba plan na bayaka nga bayaka ba gene 5 se uta gemena ya ma soro meli ngo hotel matin na 6 sa bidon au vivre na vandi na o concentrer sur ko ba cri ya l'équipe na quit l'équipe na quit donc garder quit na yo discipliner quit na yo on comprend. Est-ce que na bana boye na bana makambia lobika solo limabe et alors on finga programme ya RTGA donc azo toucher maman dipo ya RTGA alors ça va que non parce que il y a une personne morale et la personne physique. La personne morale ils ont une institution mon boy exemple le roi wenge musique à maison mais c'est une personne morale et la personne morale est conduite et est orientée par une personne physique et la personne physique c'est Weranson. Donc quand vous tutoyez wenge musique à maison mais vous tutoyez une personne morale directement ça touche aux personnes physiques. Les propriétaires, les titulaires de cette entreprise. Vous comprenez? Il y a un habit d'Arabe, Bana Poto, Bana Kisasa, partout dans le monde. Je sais qu'à tout ça. Il y a les gens qui ont quitté. Je sais qu'à tout ça. À tout ça, moi, normalement, des mots qui sont boyé. Et comme il m'a dit, le papier, le tableau boyé, il faut reconnaître les valeurs à l'obesso. Bon, tu reconnaître les gars pour nous commenter. L'obesso, c'est le moussa. À ça, la moussa, non bien. Yo, si vous voyez, au moins, tu as caméra comme tambola partout. Bakamé tambola partout luka lobe social abuna moi to comme na suka na sunelo ka lobate donc tozali menacé par le temps na pesi ka batino so bambote ka rapport méchant makasi méchant donc na pesi batutu bambote ba Viki Kibadi ba boda luvanga de hérité bidi koko swing ba David Baizi GB Solaza kuna na Mopanzi ba bienvenue Kusu na pesi batutu bambote ba Joël Kinamvuidi ba Christian Mbala ba Christian Mandani Jetibilo Mayani Kayenga na pesi batu nyonso tout bambote bani na pesi batu tout bambote donc mingi ya kolobeza na ngote donc na suki na ngaka wana. OK, merci beaucoup honorable to kabwana nga na sona 6 na Claire to comme vraiment nous sommes à la fin de notre émission. Donc to kabwana biso nga na ozo micro nga ya Congo France na peso o saka na po babikata fumbo yango de luki makambo ngwe ngos muli vraiment ozo micro na ya Congo France azoti que lo o saka na no e ko sala vraiment vrai bien. Nous sommes vraiment j'espère que na yambeli bino mutu na bino bondo luka ya lo bebe o akati fumbo o abeti kata fumbo zo créer ba problème gros muli raye akuta net ba beti masolo donc ba ko beta masolo et que ça la vraiment vrai bien invité na nga le beso honorable to betine masolo j'espère ba question zaki yanga ba réponse zaki abino bomande causer là. Merci beaucoup à Mouna artiste et merci beaucoup nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Là vraiment je vois mon boss José Didi Lipumba, merci à toi mon boss. Grosse milieu mais sans ko bengeta commercial ça amba ziwap. Je vois encore notre manager mais c'est Bookson Bukasa en pero babi mobile a pembe mobile mbinga mobile ndembinga na moni susu malolo hein loriste congolaise quand des grosses milieu en bratiso bango nyoso bomba bango awa
bako mama iso bosi yo bati la yo zala kaka na moni le aussi ya ça babi boti moko kangi Paris na Château Rouge rien à dire rien à commenter babi vient na Diego musique na gena mupanti koto na moni Dieso la London merci beaucoup en agence na yo moko ye kotinde na biloko ya yo ko sala nga vraiment vrai bien to ke na bango mikolo na système à Watis Deto merci beaucoup à David Olito babi moto moko bien moto à solo la merci beaucoup à JC Kando le kilo merci à toi mon boss merci beaucoup donc vous êtes belle grosse mouli grosse mouli si tu solo on te solo si tu solo pas on te solo pas merci beaucoup nous sommes vraiment à la fin de notre émission quant à moi déjà je dis merci au revoir et bye bye mais il y a le bébé honorable Nazim Mikona ya Congo France na tikelio o saranaka na kata fumbo ngo po babi yango nde baby si ba faire yango yango nde kangi masolo ngo o batunyo so ba ko boyo likola kata fumbo Nazim Mikona na peso sarano mais so ko kata fumbo boki moi Congo France et ko sala biso vraiment vrai bien travaille chez vous. Au revoir. Vous ne travaillez pas chez vous donc journaliste et moi à ma banque belé ou les ramiciens. Trop. Donc à l'époque oui allo oui nakalezala kate soko kimbonda prikiti kidi tindi avec le collet veut dire bana posa mokonza mboka zapata na ville ba moye ongoyo pona nini bisoto bosa na bokoko baindo tomi pesa na mondele moindo moto moindo tozongela bokoko bokoko na nzoto na lelele makasu bokoko bokoko na nzoto na lia mondongo bokoko bokoko na nzoto kimbiolongo bokoko bokoko na nzoto na lia mogomboro mokoko bokoko kitamata muturi kokoko ala simbinga inanitwe o simbinga inanitokanisi yokatinga na ngaloketo bokoko na nzoto yo simbanga inanitwe simanga inanitokanisi yokatinga na ngaloketo bokoko na nzoto na melele ya gene bokoko na baka mbondi bokoko na tongo la tangawisi bokoko pirojeli yanza boda luvanga dio bokoko zapata boloko bokoko zapata sante bokoko zapata bogare bokoko siko nazo pesa bino désinfection ya kata mfumbwa parce que la forêt équatoriale qui n'a jamais été exploitée depuis son apparition jusqu'à l'actuel. Bozo kata fumbwa, bozo siko désinfection kata fumbwa siko. Je finis donc na tiki bango, to tiki bango, ale tatana bango, azo kata ndefu, aotika nkunya, iyelele. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com